Na pioka conseil, choko tia et comme telso makasi et comme so rouge. Parce qu'on a ndenge comme rouge ou comme vert, c'est toneti mutwana. To comme bomba na sima make-up. Mutango nani? Ngala ebi yo pupola ko banga kate. Yo komi ko banga fatwa Eh. Kaye. Naza prom na fatu ten. Nani kasi? Na prom na fatu ten. Ami yebi na otanga comme ya na télé mo bangani. On s'appoigne. Naza prom na Gabriel te. Bowela mobali. Mana ba to liste ba lesbienne yo pe bowela soki nini. To la. Ngapa na za mko lesbienne moko ya. Moni jour lesbienne moko ya ko se présenter pa nanga. Na ko fine penya mitwa mabele makasi na kamoli yango bimina makila. Aya supa nanga te. Ba pédate. Oya ko meka ko ya ko lukanga na makambo. O mande na vandi nanga boy, na vandi kimia ba pexinga na oki conseil. Lelo yo répondre ya suka na lo ba sute. Oya ko lukanga kana makambo. Ngama popola fia tolo pass na ko ya. Na ko ya na tangi kombo lo poser le sko ke nanga te. Ona sko ke nanga te ya. Na leta no samba munoko batsanga maloba. Na samba na esa pa leta. Na loba boy. Ezaki pona kanda. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Saratola TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Saratola TV. Bunde bumona contrat na ngai. Merci à Ken. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Saratola TV, dans l'émission la biso ya Zip Zap na Bino. Mikolo toko sala ba défilé kaka ya ba artiste. Mingi ba actrice hein. Parce que bah acteur on dirait bazana on a ba prompti. Donc actualité vandi mingi na ba comédienne na biso ya basi. Oh lelo na koyambela bino moko ya ba comédienne o pe bolingaka mingi aloba pe bien. Ye a mama rando te la bosani ko mwa bibenga ye mo se présenter na kombo na ye wana mama ko pupola mama mu pupoli. De wa pupola mututi mutakomi poussière ndatiki. Nazana Miss Lolo tokomeka osola na ye makambu ya ndeko na biso Diana o azabongo na morgue programme nini déjà bazui tokomeka pe kosola makambo etali actualité o ezoleka na guerre to conflit oyo ya ye na ya Gabi tokosola pe makambo ya Maxi Bondowe o ya ko apparaître na dernière minute avant bakunda Diana. Un grand merci na bande nyonso tout o bo soutenir la émission na ngai bo continuer ko s'abonner bo liker bo partager émission et surtout un grand merci à l'équipe technique na Mobimba Paulin Mukendi na moni 15 Basele na moni Don Delive Benseke na moni Paulin nani Jonathan Kivuna na moni Brenda la belle Babi Mama o asimbi fondation ya Saratola na moni bongo pe Kalanga Diamant
aza ko assister biso na émission. Ba merci belé na papa Diego Milite Sika Zali. En tout cas, un grand merci na bandeko tout bo soutenanga tata po FAP4, un grand merci na yo, un grand merci na Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Pourquoi pas na Media Mweba la private de Orlando Domingos. Montréal vraiment sur rosa même langage nanga moto ezo pelambala moko fungole langa ba mona miss ya ba lolo ya ba miss boni. Bien. Très bien. Et Luka Makambo. Nala Luka Makambo. Ben Laden. Ngapa ndela za boye na zaka mama popola. Ngala tumbaka te. Poso na go tumba, lokona ninga pe poisson tumba mingi na olia poisson. Mais na na popoli na tiki pousser na pesi na batu coronavirus. Na wana yo. Wana ngai. Ozotika na corona. Fi atolo pasi Kombo musu ba benga ngai wana. Tolo pasi. Fi atolo pasi. Mo ndelo ka maxi lobby. Ya ona ye. Na tolo pasi makasi na kokola la pongite. Il pas besoin de soins dans le premier soin, il n'a pas de premier soin. Boni musala. Musala qui kitoko. Bo stopper ba tournage to bozo tourner kaka. Le tinga ko normalement fallait na voyager. Fallait na voyager na ba tournage mo bo il fallait na ke sala. Wazo zolo kolo kilote. Nga fille o ga ba benga nga fille de chance. Nga roza zozote. Zozo ko kilo na poussière sous. Saleté ma casse. Moi ma ko la ba poussière au tambol muke bo poussière yeux bo siko so ke na désert. O pa kusema ko na nini. Po biso na kini ya mai ezala na. Siko na désert o luka nini o pa kusela mutoki no. Nga zozote. Fille ko poussière ngata. Oh, ba miso ba koma ba vert citron. Make-up kam te bomba biso. Ba longo la make-up. O mo turoko na la no sans make-up. Et puis l'ora mukuse awa na body otaba nduto bwana ngona nzoto ba fia ba vert citron na nzoto vert citron belo le kofinga miss lolo wali bon mazela elio tomati déjà awa molimo wane se koti conseil exacté trop quitate et puis dans la boye na sera communiquer na traiter nduta na traiter na cancer de peau muto azana ba vert citron na nzoto yaka pa miss lolo longolongo wana nani ya miss ayebi ayebi ali ngabata manasima mama Gabriel na Gabriel ali ngakota na ozele mona matanga na oya matanga wana nani ami yebi na tanga komone na banga coquette pas à vert citron soit pas à vert citron ko taka na traiter nani o pole mukendi wana nani nene ouais botai va s'inspirer na pembe na na moni ya comme choko félicitations choko c'est simbio mais na moni ba rouge banjo beto faut le ko doser ye pala ndio na choko ba s'inspirer na pembe na bango tu na Lisboy ba fie belé na kuta ba fie muto na kuta kazaka métis ezali zoao akenda na epoto na ba fie Lisboy bebele ka ba monanga po moni pembe na zala na pembe lo ba métis mo ebebi sangati parce que bango tout ba s'inspirer ki ba ko mocha choko nana félicitations na choko comme il venait comme connaît na ba rouge qui est boyo zo vert citron ozobanga te penda ke nene pa ko ya ko vandelela yo penda na émission nayebi que déjà ngana na buka lupango et puis na yena ba preuve na ye soki pa yesu sa nyatinga na oya pe na ba preuve mususu ya nini susu ye na lobite banana tikela ke défi alors on le ononte défi ngo zakini na ye na buka lupango ya ba na za elote yo cheli muka na ye na buka lupango est-ce que nene pe aya na ba buka lupango na ba émission na ye na buka lupango na ngana la kisaki na 20 sur 20 20 sur 20 donc 40 sur 20 terrain football la rôle son équipe mo boye sa entraînement mais la sa bilanga na conseiller ka ala tarande bien liputa pesa cher te nengo ni ateli biso maputa lelo ba net maputa za on sous cher te liboso tando bango sous maputa moi $100 moi nini Miss Lolo yo pozo diembela ka ya Gabi to za problème ya Gabi tika azaka nani de na yeba tika lingo boya ya Gabi te na lobby boye tika ya za star na bino ba comédienne to la ko ba su boete Gabi star na so ba comédien sko ngana nani so ya star ngana nani po biso mba ba so caméra biso mba ba action coupée ba brifa biso monde zabo muto mota la na ndaku ayemba mo ando jouer le boza ange on va n'appeler même on Jésus Christ na nyo inspiré mais biso sont des aboyés ba isa biso miss yo jouer boy ba briefer oui ba briefer ta ba briefer nga wana ngasi ko na ba nide siko yo
ko matisa babilo na na bandi desko donc est-ce qu'on improviser Gabriel star ko le kanga par rapport à Makambu, par rapport à succès, par rapport à Kovandi Sako Penga succès à Mams si la bisalo bien wana nzoko pomba sen babenga ke Gabriel na loka ba pesa déjà communiquer ya Gabi mikolo ba benge aigle ouais so lingo tala montagne ka kombono net yo boye so ongo komo luka ba problème na ye pose à succès ngana oluka omoni esara bana poto balanda bolinga biso mingi bana poto bolanda siko misalinga expliquer premièrement ba sœur na ngai ba petit singa mambo ya lili na ko kate to lo pasi na ka leki no ya lili ml il nous soit motema titi kalu producteur munene wa so so te be ba chenta or ando futa mbongo oza aza poto atinde ya mbongo mobala ya lili la femme à la peau blanche ya Karine Moshigo ma grande sœur je t'aime beaucoup Kadogo master na ngai wana Turquie au pexengo lo ba ina tsana c'est oui na opesa na papa na nga dadi qui coule la centrale Mikolo a expliqué batabi botika no baton so botika bilamba botika po dadi mo azunga charge babi mobala mwindu ya mbinga ya gaya bogar dadi qui coule to so la rande to sa rande to so laki mon vieux Cloclo Manzambi je m'excuse na répondre pour ba finga susu nga be fia to lo passe na ko kamte maté na ina expliquer bo moni aigle azam to ali ablo pur to ali ablo fraîche aigle la blo salité te aigle ko ya te po a ko tumba mutu si ma senga pardon nga be na za esprit faible te muta senga pardon faible d'esprit o sali ma besi mo le ko senga pardon te o gere ke da bongo te bitumba ko ya Palestine na nini ko te kenda si le na ga ba gere za la kaka yo tango luka bitumba te ko ba côté la yo makasi ko ma l'état l'état caché za bolo ko yanda muta la obimane ka batuko bakatela ba 50 ans de prison ba sisa ba contrat ba bima et moi sikonga no ke ba ka caché des jours na ba ngani na tourner te onini ngapela lia na bonga tournage te bon lia na bonga ni ngala na bakamna ngam suna salaka batu musonde ba vivara soka fingite soka lobby loko te internet au côté loté ba vivara bongo Foya finga créer le mot polémique à l'état où on a émission et quand tu vas vivre na chaîne n'est-ce qu'on a vivre bon côté na vivre bon côté d'ailleurs ba mbongo na zuaka ya ba nini nazana mamna ngam suna salaka donc Gabriel a retika la jamais za aigle so za aigle pour na nene na bango ngana mo nene ibu na mo ne aigle te ibu aigle za nyamo ali ka pur mais quand même ozo ndimaye ozo respecter que par rapport na respecter il y a des sanga yo yako senga pardon te yako senga Gabi pardon te Ziano na ebité musuna ko koma na poama mutu ndene na lobaki mais si on a raisonné bien na no prête au senga pardon te pende la zaboye na senga pardon pour na seni ba okangiso ba lukiso mais ngana lobai ba ke funda ngaiti est-ce que ngana obanga Sarah la première ringa et na la première ringa so na longwa na ke bandal so na longwe bandal ke inde 3 so na longwe inde 3 na zongi yolo nazo tambola kokangisa mutu ba beta lisolo te omoni nani oyo c'est un bagarre na Kisinjora aleka kana ba na ebite so ba convocation salisa on a vu que so ba pesi mutu convocation jamais ba pesa yo oya kotika ba pesa huissier mutu oya kotika ngo na ba APJ o bazana parquet mais ce que tango yo moko oleka na ba convocation c'est que ça obetisa machine ya lokuta alors ngalo kwa na banga grimace te na banga pe menace te pour nga devise dans les rankings voilà devise au monde des devises dans RDC Zara paix justice et travail nga ce que devise à Miss Lolo c'est ranking au looking na problème on voit problème nga na pesa li sumu et ça des li finga plus li finga et ça là ma finga to sanction la pluriel ce qu'on est tiboyé naza no prêté et puis non réfléchir tata comment la singa Gabriel pardon par rapport à ni na finga qui était dans lobby atika biloko azosala tant mutazo kola kokola kana nzoto te ezolemba kola peke un esprit asani pas le vérité à Karine Yamado yozu par à Karine po bino bokoma na bapa neti kutu Karine Yamado na Gabriel na ki ba bongisi ba faible d'esprit yango na te fallait ba bongisa te ba ko bongisa na bango sikoyo eza ndenge moke bo fingani si ba boyo luka kimia mo boyo ko ti déjà zizani na kata ba te ba si ba bisi da secret no te maman no de baby te ba
bakenda nango bongo te bino boye bofingani bolobi mamna no secret na bino yebani aisima boyo bongisa batapoto batika na elo mola mtuti batapoto batika ke Karine ya madomo bal ne Ernest biso tuto yebi déjà batapoto batika na ide wana Karine pas koza na mamne mususu baby ko po nani ngo linga ke moi si na emo bo ça la dépense aura ka mana mutu boy olinga te alors tellement babongisi na ndena bango ngana kotela pe Karine ya madote na yaki ka koloba conseil mona tingani na zabu na mukoloti na mukolo siko na lobake na age mona Karine ya madoba to babenga ando kite te mais coquette pas mukolo wana lobi banga ya coquette po ya gaba lobaki age mona coquette donc yo ngo confirmer biso ni coquette a mona muke neti ndele za zabo ngam na melisa pe coquette poto te voilà omoni et si ka bota coquette na zate ngana linga nini attestation de naissance on a pas carte de lecteur to mo kosa ngana bota na clinique chinoise na ozonga na clinique chinoise na oke nos attestation de naissance na ngana oyo baby sangwa ata so ba senga combien na oya nango ya gabi pas que les attestations de naissance ne coquette pas que nos oa poto kataka maman lo mukuse ki mukolo bali ko ndimate mais comportement ça lipeka ce que to sandeni kan sambela ta bana poto ya yango na mukolo ta théâtre tout na ba diamaka lango nga ya na bango oui na mukolo ba na ba âge mona ba ma top ba ma chako faut tanga ba âge ba génération na génération le lote apa mukolo sikopo nyozwa ki pa okokai pe ko luka gabi te na privé oyebisa ete ya gabi taningo lobi boy sali bien te boy na boy toza famille bata internet ba oyeba te ke na luka na privé faut ba to le kana na internet boye e yeba ke na luka ki ye ya le kana na internet bisika ya ko tumbati bokana popola na internet kasi tumba popola kasi te ya lobi ke soki kitoko eli siko lo ke sanga passe a finga ba directement ba to ba comprendre en fingi ma de la pelo mabe yebi sanga na de la passe leni so libale ki para pona kitoko mais de la pas ba ko balate yebi sanga ni adogo ni ta dogo mwana mosa ba ma pasteur alobate oyo koti na kati ya polémique ya makam na bino o bala te siko tangu muto linga sa mabe moko boy bino bo linga boy yamba yambi bo tension bo bambiye donc tangu ya finga tension ezala te ta ba répondre tension mati e matamakasi Miss Lolo yo kama attention te ngapi na bela attention et matarato kitaka ngana na finga nga makasi attention matete yange matete kitate tele baka isika boko star zabela attention na rasiko bien zaba tiako ka isika bo batate kitate mais ya gabi pour répondre te aza de star abeza niveau na été au soir na kana nene on a fait des courses au soir na kana fait des droits de réponse yo soir na kana nene posa niveau ya gabi te azali na eloko lo bananga te o ngalo soir na ba moninga no mwasi aza na eloko lo bananga lo bananga tini alo ba ya ndeko répondre o so ko tini la ka dende na mo place na lo banene te po ngala nene to na ranking te oh ngala est-ce que nene to na ranking te na pio ka conseil choko zo cha et comme tel so makasi et comme so rouge parce qu'on a ndenge comme rouge ou comme vert si toneti mutwana to comme bomba na make-up mutango nani ngala ebi yo pupola ko banga kate yo komi ko banga fatwa kaye naza prom na fatu te nani kasi na prom na fatu te ami yebi na otanga komo ya vala tele mo banga ni naza poser dana okida utanga kombo seke calme ezali mais sikoyo monte ke bobongisa kana ya gabi na ba nani ya banani na Gabriel Master no kasi to bon sapani naza prom na Gabriel te bowela mobali mana ba to liste ba lesbienne yo pe bowela soki nini to la ngapa na za mko lesbienne moko ya moni jour lesbienne moko ya ko se présenter pa nanga na ko fine penya mitwa mabele makasi na kamoli yango bimina makila aya supa nanga te pour le pardon oza distributeur on ba makamne mais yo tala nganga na oseka nakendeli felo o Lévitique 17 ezo boya kokoko zo muninga no mobali lokwa muninga no mwasi Lévitique combien 17 okozwa muninga no mobali lokwa ozwa mwasi te okozwa muninga no mwasi lokwa ozwa mobali muninga mobali te okola na nyama te ngala ke sabu zo bana donc yo ndo zana sale appel na ba lesbienne nyos tu ba ya pa na obalingo vene oya bozonga basi nandeni na ko fina bango pa mitwa mabele pe na kamoli yango penya pian na kamola on pe na on mine pe azoki il est bimé bon sera yasu
Basuka kuna ndoki na bango. Ba lesbienne na bino bosuka kuna bata théâtre. Na ndota makumo na moko. Bosuka la kindoki na bino bozana ngo. C'est que Mike penda loba mamba solo ya. Yani. Ya ba lesbienne na ba PD. C'est que ça le mamba solo, c'est que yimo pas se retrouver. T'es na comprendre ya. Soka loba mamba solo, c'est que yimo pas se retrouver. Te ya loba nde obino bosalaka. Yete ngai ya loba ngana loba makamba ndeko na biso ba chroniqueur basalaka ezanga te. Neti nde na zaboy. Solo bibisa secret mo boyzana ndako na biso. C'est que ngape na sala mamwana. Moni ndako na no place ma itangaka. Olinga oka bongo. Olinga ndako na mnoka bongo. Kayo po confirmer biso ba lesbienne. Tata na wata mama na watoboka lisu. Ofinga iteke papa na ngatoboka lisu. Olinga ka papa no poyem tapesa nini vie. Genre ma papa wana ndem te collisionner ya mama. Mais Miss Lolo, yo po auto confirmer biso ba lesbienne wa. C'est que belena ba journaliste pe ba lesbienne bazali. Kasi oh, ya biso pezali, ya bino pezali mais yo uti ko confirmer biso ya. Na kombote na lobi bien que ba lesbienne à théâtre. Na ba pede à théâtre. Oya ko meka ko ya ko lukanga na makambo. Omanda na vandi na ngabo, na vandi kimia ba pexinga na oki conseil. Lelo yo répondre ya suka na loba sute. Ozo ki oya ko lukanga kana makambo. Ngama popola fia tolo passe na ko ya. Nakoya na tangi kombolo poza nisika okenanga te. Wana sika okenanga te yaya. Na leta no samba munoko batsanga maloba. Na osamba na esa pa leta. Na loba boy. Ezaki pona kanda. Mobimisi quand même vérité. Et bon siko tangu ya lukanga na makambo. Neti fi mo boy na bosande kombo na yi. Aza journaliste ano linganga pe. Zalo comme no so yena otanga. Lesbienne munene mwana ngo. Raisonner ko. Nzambe, kombo yako. Asaka na chaîne. Ba chaîne banate. Et ala kwa ba chaîne Maxi, esila kala. Chaîne Maxi bondo ndeye comme ne sila ndepe chaîne sila kwa luka base na mama Diana. Yo Maxi. Taba Maxi. Ovana na poto e bataka ndeni bataka fo de tete. Elongi mafuta lokwa mutu basope mafuta mbila. Ta muto lokwa mutapakola mafuta mbila na elanga. Yesu. Maxi. Yo luka base na mama Diana. Mais tu es malade? Oh! Mais on dit que semble de sorcellerie. Sorcellerie, ça comme toi pour moi. Tu es Maxime na mona ndoki. Émission sali. Et c'est bandoki. Mais vite na monde na bandoki baba qui sala fin le cas d'émission confirmé que Diana Maïla moi la Gabriel pose la base. Imbécile là. Ta ma tokolo. Kunoko libulu yango kena bisa makampo yutina kata libulu. Ta munoko libulu. Munoko munene lokwa ya batumi satu. Lokwa minoko batumi satu ba 5 batia munoko Maxi. Telongi. Okende poto kalo bongate. Quand on a mongo ba kena sala opération ba katombo motema okonda po libumu nonde kwera lokwa ya balizeze. Libumu kwya penya lokwa ya mutameli mai na kata ya fleuve. Ne kita mwanda mbe kita be bien te. Zonga susuti. Donc vani loka boye oye oli honoro hommage ya honneur mémoire ya camarade na yo oyende ko lobabi loko buzoba. Yo penya la télévision oyo luka biloko buzoba et puis muta pesi au conseil o boy ko yoka conseil on lobité na sabon prochaine na ngesila na luka base na matanga muninga na soit disant muninga oyo lobiki aza muninga na matanga penya muninga na mowe alali na mboka malili mais Maxi wali boma. Comment est-ce possible mutakoza mutema mabe petit na niveau ça va bonne ngo yango nako kanga mutema teta na yoka ke mutu mo ba oloba buzomba pona mo wei neti fio mususu ya munoko muneno plasma soki nani afingi Diana Thompson abibo ke no bimisa Thompson na bino kuna na congélateur na morgue soki ya mabanga so nani ayebe ta place ba tie Diana te tala mutu ta niveau boluka base ya buzoba ta mo so muno libulu mobala kimae libele chaussette quoi ti awa longo la soutien moninga na zalibe mne mais solo longo soutien ngi vanda bien na sengi mais si ya ye poso e comme lokwa ya bakoko elemba ya tout on sa émission ka na soutien na caleçon na lobby o maka ndembule bandi boy na piscine biso nyoso to kota to tala banzo to ezala banduta na banzo to elembi déjà yo Clarisse yo zo finga Diana yo na s'examiner na Maxi pour voir forme minoko forme minoko na bino za lokwa ya batumi satu munoko na bino ala ba 5 minoko batumi satu ba tie bino na minoko ba bamba minoko bamba bino bo leka na TV olobi ke Diana camarade na yo soi-disant ma chère muto azaki camarade na yo yo za na tayo ko leka o confirmer buzoba o bato surtout ba boyango o leka na télé o bi ke télévision na ezaboy mutu tu a Hollanda ngo mais Maxi loko yo sali masoko na bamba lokwa ya cheval wana na sima wana yo Maxi yo
forme l'histoire le quoi un cheval et tibu comme ti on l'équipe la TV pour finir Diana hein Maxi on a sonité après le week-end Diana fais-moi le baraté au bani na bola mo muninga simo yo tumbiye kasaloba ki on a volcan un volcan Maxi yo volcan ngana mbula no weti abi aye penda o mani Maxi so abibisi ka volcan bimika lelo pan dega mbula no beta o mani mbula no nyonso no sansa ya 40 jours na kichomba mo volcan mbule kufa moto ko ebo makam maebo makamba mo volcan Maxi yo volcan te ozali na posa batia yo ka mama o lukinde base na matanga Diana na opeso ngote na ende ko expliquer bana poto bokanga Maxi so bokangete nenga zo beta lisolo ke mère ti de lembongo aba mama lifti na mbongo na yo kanga ba photo ta fia mo sengio ovana na poto osenga bino bolo babino bo za mbongo ti ba complexer bo surtout que la ba fia kishasa bo s'inspira na biso bo vana na poto na mbongo malili mais bo comprendre tete zaka nde mo na bino tola tande mo na bino ya tiri kan lebi sane bilamba kitoko bongo ka Dubai nenga osala ngana ke surtout que la susa loka poto na ndeni jamais fia ba kolo poussière ndumba nyama yo sala ki ndumba na kishasa ki ndumba no sala o le milo o ke ne poto na ndianda mundamba après si bo lekila TV o finga Diana taba Maxi moi ça ba amike ke banao kasi alobi pe Diana azaki mwasi ba Diana pas azaki na via mabe azaki mutaba sentiment ko linga bana mike c'est vrai abimana gaita mwana ya Gabi na omoni ne ya boya na linga penya ko loba penya ba Diana su mingi te po famille Diana bango moko mambo nyonso tu eleka bango na ko se porter pe gara makasi boité o comprendre mais na ka nena sa Maxi aki zengi po na ko sa ndeti ngane na zaboy so to mwana kalanga ba vina biso to sana kalanga pa no yo bimisangwa na ko yo bimisa vina te muninga pe azana mboka malili muninga kufi na ye to tika tanza za polele so ile ti muninga za ina mabe to ko ba no ko taka mabe na ina na compter quand même nga na zalanga bien te mutu nyonso na vie ya malamu azate même bi besoin ba to soutenir ba faible tango yo mona ki muninga na za ina ba faiblesse ne te lokwa beti wana que Diana côté nzela mo ya kitambo bado kende boy est-ce que mutu ana mo garçon na théâtre na ya wado ta kitambo wana est-ce que nanga no ya kishasa bando yele quelque chose ba tu so ba comprendre que ça ans oso comprendre tango beta likambo ko linga to masque ngo tanga ka kombo mutu yo Maxi ndo zawana yo bimana ba garçon théâtre combien pour yo bilo ba koza mo centre na ba producteur yo bimana ba tout combien yo o sisi ki nduma na ville o longo na ville alors ko tsongo na théâtre o pour yom to baby sabato belé à théâtre mais les kan tanga vino so ngozo adeti base Samuel Omo bo créer style na yo te ma fingi pe de ya Gabi bonga mama Gabi na fille de course na essa ila kaiti ana fille de droit de réponse yo isa mama Gabriel ngana yo lobela Gabriela za bon moyi soki Maxi fingi ale ka yo longola ngoti bango batamona ba Maxi ba yebani ba sala ba tourna bisika moko ba yebani ba vina bango siko ngana yo loba mama Gabriel na kati ya émission ngana loba ki boy chapeau elongwe linette elongwe na loba boy ngana muno kwa Diana ti Geno na sina répondre Geno Geno clair plasma a comprendre place ça donc à la forme ba Geno forme ba chakazu mo ba koko ba chakazu oui à sa forme wana siko tangu ya lekaki aloba ki je suis ya Gabi je suis Fifi Miel. Na tuna ke question moko. Est-ce que Fifi Miel a yebi yo? Pour Fifi Miel mastananga. Moi t'es mutu nanga pe. Fifi Miel a yebi été. Tant je suis à Gabi, je suis à Fifi Miel. Fifi Miel ye moko le la ku Diana. Tant batwana ba sali mabe. Ba blessa muninga. Biso to linga sko eloko nezala lisuti. Elongwa. So to finga na to finga ta mamususu mais on est tali likamneti ya via muto ko simba ngote. Pour ne Karinya Madoza bongo Karinya Madoza mobile na ye tango déjà le ko ne betaki ba audio na malgré les kanaki na kati na bango mibale mais comme ti mobile na yebi et là on mobile na raisonner ozomona parce que ye fi wana lokwa ba je suis à Gabi lokwa ba fingi ya Gabi na bango ale ga ozongisa ayo répondre place nani Maxi parce que bango na bango ba Geno ba finga na bango mbale normalement faut ba so na bien faut ba zali kwa nzete
asa ba jaba ka kubasala likwanze to azo sauter wa tima ba fingana bongo ngalo mama ya Gabi tanga nini ya Gabi ana fini de course nene azu susu je suis à Gabi nani mwana ba géri wana na mo pe géri aza pe je suis à Gabi ba lo maxi ba répondre maxi et ngate ngalo sala ba course na te mais au salaire quand même course à Karine te ngala sala pe Karine course te tande otika na Sony ba tu ba comprendre ki te tande ba bongisi ba bongisi ba péré aya jamais guerre ko ba na stiko bo kitsa bitumba jamais ata bitumba son ba rwandais et women pour le pa fachi a kitsango et women makasi e bana sera mobutu tala herbe bitumba zo aussi la ti le pa ici la ngona ngate pour mona mo bo vani bien mo masa bébé ko bango ba pere makasi bazu penya minduki ba kitsa babangi ba secret bima bazu siko munduki ba chibelo mabele chou mais c'est comme on bête à mabele et peut-être bolaka mabele ba pere ngate te babombi ba secret na bango ba intime bon ba yeba nde makasi c'est que ba yeba ni makasi ngalo kwa ba yeba ni penza lokwa ngai na wa ebianga ah betani nyonso ba loba c'est du fausseté on a zwata ya otamwa na bango te bo oyo polo ba pona baninga neti nini ngala lobani ngalo ba ka vérité neti nini nena balozi ya pardon ngai na isaki na bi nene na ina mikanda lupangu yo pe yaka na wayo yo lobinga na loko te yo za nango lakisa mikanda lupangu tembe silie kolo yesu alongiye tembe silit na ina jula mikanda bi et c'est là qui da aussi ko soke za match retour yaka na preuve siko ba guerre union stezole kana réseau et puis puis marqué à l'extérieur compte double ba la match ba oyeba siko ba guerre union stezole kana internet o Miss Lolo pourquoi bosoko ka koboma moto te tsila na yo pe ozolinga koboma moto te olinga moto lika mango ezanini mama eti moto ninga na pelisi ya tola de moi moto nini nga na pelisi nga na yaki kaka na lobi boy omoni tokoza na biso ba problème to soigner pe to bebani nana ndeko na nga street kapinga ki je sali moni na street to bebanaka na masala nga mususu ya lilia ibisa ngabi bozaka na ye odala so to soigner na odala ka to soigner na minute to bongisi ki camaraderie za la bongo to ki yana leke za la bongo netinga na grand tiaro to landana to soigner makasi na minute ba o comprendre kaka bato ba to soigner ba bongisi eza bongo eza te ke bo soigner bo bando bimisana ba secret na internet et comme une place à régler ba compte ya on appelle ki ko régler ba compte tango yo linga ko régler ba compte ba ninga na internet est-ce que yo moko mi tala te s'il vous plaît faut tala pe place yo tie bakolo yo za mo santu te ngala mo santu te nana mabenanga msuwe na sama be mo bona linga te ba yeba mais yo yebi yango okoyo bimisana na internet te internet c'est église te bien sûr pas pasteur azalate mais jour pasteur Denis laisse au bon la motema ya bien yo komi suna Denis laisse na te na lobi na mabete te ochaka emiso misu na tsango wa bon Denis ka yo kemba mo kotangi Denis te poka siene mtaza mingi na internet te ba pasteur nyonso tu ba koma na internet te na mona mingi Denis zela ochaka Denis laisse miso na ochele misu place ni oh otaka na place na ochele misu te otaka beauté na été pardon la simba été pardon te otaka beauté na été donc tala Denis laisse na soni non beauté jamela la zota problème qui dit pardon il y a problème qui dit okulete ya cameraman da mais pour faire le problème la biso Denis laisse pardon ya mutana succès na mbongo oh wapi Denis laisse bomba na ngapia ngama titi mobile na ata aspect na bi mobile na ngale ki Denis na aspect aleke na mbongo nazo wala vie na ngai na ya mlaki na pa na ye na saki ba émission donc moi la tumba ezati pour na la prendre na été pasteur aba analyse na monsieur Suka pasteur ba warrior ba warrior te mikolo aza suna ba warrior te ba warrior azaka pasteur ya batu dios na komina na Moïse Mbi mikolo soko mekika na Moïse omoni bona osimba ya Moïse akomina mikolo malali ngale ko bala te bosko na osimba yopo ochaka e mwa misu azaleki na ngati yo saka ba je wana te nga mie fo kuna linga mbalo azaka ba 50 ba 60
po azade amukolo kina kitali susu na génération c'est là on a nazonga jeune nde bakosa bango question lingi mobala mwa mke ozonga jeune bakilezo mais na omona te e couleur ya bolenge na omona te na omona ba tu okende kana okola nzoto ezokende kana okola donc na omona te conseil nino kopesa na ya Gabi soka otala ya yoka conseil te ah ngala yepese conseil nde tezela no ndenga zawana est-ce que ko vanda penya boye ayoki conseil nanga ayoka te po ngapta ke funda ako yoko za mo so ba kundi diana mercredi nde ba kunda diana mercredi jeudi ak funda ngati bo ko conseil ninga no pierre pour ba ke no bangi ngala ko pierre conseil te mais ozolingo obanga pourquoi parce que makambo olobaka yango wana bozo wela mobali na ya Gabriel les goûts et les couleurs c'est différent les goûts et les couleurs te yango zo mona te moneti ngai goût ya mobali na ngai eza gwa Gabriel te donc Gabriel a niveau mais non non ya mobala Gabriel pe goût na ye ya mwasi na eza pe goût na ngati mais yo na Gabriel bowela nini po apparemment bo bataille moko kaka yo lekeka na mulai mais taille na nzoto bo taille mona ya Gabi ne longue to kokani te nzoto quand même nzoto ngondeni ya za muta munene ta bassin ngana muta poitrine ya poitrine android sko yebisa ngai Gabriel pas sa poitrine azana ngo ya boy azana ngo ya ngaso pesi mutu 3 jours ala lipongi pongi à 3 jours wana dans libéré moko ala lipongi à 3 jours mususu ponga 3 jours 6 jours mo mekufika bongo est-ce que dimanche to ke église to zongi oui do yo leki ya Gabi na leki na libéré ko ozo mabeno ko zo banga ndi nazo bange lokote yo zo loba ngana loba mambo yo zo loba donc yo leki déjà chez internaute baloba raboye mobali na mobali azaka na guna ye nesi onde oza boye motema ya papa Diego Milito guna yo guna ye sko ngape mobali na nga alinganga kanena za bo de longa benga de long ya mbinga ya gaya moi ça libé munene na tolo fille à poitrine Android 540 Tera wana sko ba batizanga su libé mo 3 jours pongi moko 3 jours boko mi bata 6 jours pongi na pongi donc vie semaine de koufi c'est que yo leki ya Gabi na leki na libele na leki oleki oui oleki penza na leki e mona ne penza oleki ngala ninga siko bato bazaka véridique bozo loba penza ozo banga te bo lo banga nini na bomi mutu même mutu abomi mutu ba katele kaka même mutu abomi mutu ba katele kaka opesa cotisation ya matanga te maman livre d'ailleurs otikati nazaki pa na mbongo mon pied batinela nga mbongo la piété ah osali mabe mais maman livre so maman livre d'ailleurs la matanga c'est que matanga ebongi mais maman livre ka lobi à cotisation ezaki avant maman livre ya o moni jour batinela nga mbongo nde jour maman livre pa ke notika mbongo parce que na obituna cotisation o bazwaka o moni ezaka nini comme ça au compte azalaka eza neni tango sali neti cotisation ye loko moko boye bo bali ko expliquer biso to sala ki boye to soma ki libulu boye monta boye tikalaki mboko boye tikala to ketikela bana diana ko tango ngalo pia cotisation na mona ka ba o classer ba komba bato mais mbongo oyo ebimaka to yeba montante oyo ba sala la défense to yeba montante oyo petikala to yeba montante mbongo na ngai o cotisation ezali na okepesa ngoda omi makila nga moko na liboko boy inde tipa ba diana na kei na pesi na omi makila wana cotisation na c'est que o ba comédien ba cotiser zo commenter ya na yebite est-ce que nga na lobi ke comité te yango wana parabole boye ba matanga nde to sala ba matanga na batikala ko pesa biso take mais moni matanga o ya pa mundweri to ya mami ndondo to ya dadi bien pululu to sala ki bo to sala bo cotisation kotaki autant non ba pesa compte rendu te na yebite na yoka compte rendu te na yebite soki kabana na bango soki diana le kia tunaye po ngai na mona te ke ba pia biso compte rendu ke mbongo to sala ki boye o etikala ki to sala inongo boye na so na yoka ba kata monta $20 ba misupe ba pesa 200 même si on peut pas faire ça 150 mingi ba mongo ba ebele mais sikoyo tango bo sali neti likambo bo sali déjà calcul o etikali bo lobi ta ke o etikali boye to o etikali ba comédien bo le ka place boye to romela po comédien mo ta porter disparu comédien mo ta boya kopo comédien mo ta boya kopo po ato meli vitalo ezaka kopo pour ma sara pe ba mo mena ona mulangi vitalo pe ba mena ona mulangi ezalo meli koka ezaka o meli kaka
parce que moko ata comédien mota aboire kopo ba sala la rabiso compte randi ya ba mbongo ngo wapi loko ba sala compte randi te ngala na mbongo na ngai nde na zabui ya cotisation batindaki na ko kende ko pesa ngo na omi makila to na pesa mona Diana jeune fille na biso batika liti tala omone Diana kufi boy chocho po muninga za morgue ta ba kundaye na obeto la après 2 semaines 1 mois que ba comédien to une année plus tard o ba kena oleka kuna ba ozamingite to o ba zwamba na to ba soutenir bana Diana pas major zozo producteur hein akoma soutenir ba wey ba bia za mo ban na ebité o bonga la sala na jouer pas major série Diana ndo jouer pas major ngana sala ite nga tuna ne ba mo armelu ko tuna mama ya major tena ke loloba na loloba n'importe quoi na télévision et recréer les major c'est-à-dire yo problème na mana armelu na lobi bien tuna nga mama producteur na armelu pour armelu mtabimisa ngai kasi on a bi peut-être pe wala papa wala daddy o parle ba palo là te to ba vérité o moni yango na ebité songa na zali mo sa armelu mais na lingana ba no jouable armelu tilelo na joua soute papa lo la ngai akomane na mutu mususu nazaka moi si na été Sarah nazaka moi si na été mobile non nani kasi azali comédien na pesi mbote bele bisiko comédien omi yebi yo moko comédien ngalinga ba comédien te ba comédien ba collègue de service olinga ta comédien monté batanga yaya abima abima wa ata moko koleka na plateau la yo kenga za mobile miss yo bata poto kaka te boka bata poto ne mbaza mibali problème ke nda fanya za mobile te o chede ya misu te o master na ngayo kasi on a bi mobile no aza na poto to ana Kishasa na ebite ye moko bi yebi place azali na peso mbote bele ba gros bisous Miss Lolo to komi na suka o yebisa Maxi Bondo eno Maxi Bondo na yebisi o kake kende basalo change monoko ba dimino monoko po monoko no mo ngozalo kwa minoko ba tumisa tu bazu ba chio moko na monoko po etoboka makasi libulu manzengeli Lucas ko kanga libulu manzengeli wana ya biloba loba oyo sa ngosala base na chaîne wana oboni chaîne wana batu ba osabonner te ba ose désabonner poza mwana mabema et puis nande na omone longi noza mukolo makasi yo koza camarade ya Diana te yo za ne grande sœur à Diana tika botika opeko ya mo boye na théâtre boye ata mwana bataza mo amuke bo journée ka esika mo bokomba ninga te yaya yo ndo oza boye oza mukolo ya Diana o camarade ya Diana te pona kotala Naomi Makila na bango ape mo amuke na zaine na hôpital Naomi na bango mo amuke siko Maxi nande na omone longi no ekuba boye ya makasi lokwa mutasa sport avolonga na RDC ke poto o sa sport o skolima moto ele mbakate keba mbasuka première soin na peso yango soko leki susu o mona bilono yelo na bombeli oba ba obi Hiroshima na panjo pla peso vandi pe opanya la poussière na popolate na tika na coronavirus Bambote non na banani. Merci beaucoup. Bambote belé vraiment babi dadi ki kula central. Mobala mwindu ya mbinga ya Gayar. Babi penya Turquie. Ajung en charge. Abi mikolo miss kolata na ona mabona nga. Karine Koudi ma préférée. Na bi ke koli na ngeya ezapa ya Lili Muswamba. Babi l'étoile du Londres. Bibiche Muswamba babi koli ezapa Bibiche Muswamba. Au camarade nga Karine Koudi ma préférée c'est elle nga na Londres na bi ke zoya tango ya na central tango tinda dadi ki kula central bato belé ba yebi ba monsieur belé ba boire kaye la tsa ba monsieur belé na bi net ba fabricage ba boire kaye pour dans babi yende forme et lo pamba master nga ka dogo na pio ba mbote belé Lerine Mboyo Mboya ba Lerine master nga na Italie na pio ba gros bisous babi vraiment ML Lili Muswamba motema ya Titi Kalu femme à la peau blanche na peso ba mbote belé ma grande sœur na o pesa nga conseil na Yoki Yoki penya conseil te eza na bato mususu pardon bato mususu ba mona Mobutu amoni le père amoni le fils amoni Fatima ali ngokola te merci beaucoup na pesi ba mbote belé et pas Inès Boulela motema ya Fred Mukuna ma nièce chérie na Londres
bambote belé et pas ya grande sœur nanga Mifi Boulela na Belgique motema ya Mathieu Itoche babi vraiment président Patrick Tshisekedi Salif na peso bambote belé président ya fondation Patrick Tshisekedi na pesi bambote belé na mon président babi anniversaire na penya moi au mobimba master nanga diamaka langa na bosani au TGC moi ça mwindu muluba mwindu ya vantar na yebi anniversaire le 17 to feta ki te mais lelo msu to fond la champagne pour camarade nous tambon waza Sarato là babi vraiment Astrid Kapinga la peso ba gros bisous ma chérie là où tu es na aucun conseil na yo camarade nanga mais moi il a karamoté mais zate yo ibika camarade na zafi à tolo passe ba tu nga ba question so pe na la répondre te Gabriel moi le quoi na bangier je m'excuse et on la répondre babi vraiment la mélange obi que franchement plateau le goût hein l'on a soupe l'on se fait l'on a calme na moi ba dédicace Cécile à comment Luka si la dédicace il faut l'été maman Tezinga Boachovu ma maman babi maman ya fondation à faire action pour femmes et enfants vulnérables ma mère que j'aime beaucoup maman Tezinga Boachovu na peso bambote belé babi l'homme du 3K mon président Kaska Songo Kalalo l'homme du 3K babi vraiment président du parti politique MCA boyebele bo s'adhérer vraiment mutabaye la zana merci na pesika ba na ba gros bisous na ba koko nanga pona maman mabota lola zipede ba koko maman nazo ba koko penya trop jeune na linga pe bango makasi neti koko nanga mwasi o kanga nanga ernyo so Liliana Luluka na peso bisous merci beaucoup à tout le monde abonnez-vous massivement. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent